mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Poisaki ngando na bango ya famille ngando wana zotosa ye amati famille mon grand-père oyo abotaki mama azali kolobisa bikeko ngamba biko oyo na ezebini bozo bebe na bino bokendo kuna oswati ndimi totaye na place amalili bongo ya kozwa ye lobi. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours aux amis. Ok, j'ai dit shalom, bonjour, bonsoir chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous qui êtes toujours connectés, branchés, placés, cimentés sur le toit www.nazarientv.com. J'ai dit aussi des gros coucous à tous les hommes de Dieu, à toutes les servants de l'Éternel. Vous tous qui aimez le nazarientv.com, c'est toujours moi, la princesse de l'Éternel, la servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste dans cette émission témoignage. Puisque on va babetaka misupa epaite bazongela la princesse atako côté mosusu bayaka kobeta ngo ndenge ezalaki na oyo esika po ete libota na bana na Nzambe epambolama lelo na yambi lisusu moko ya basene na Nzambe aye po ete tokambola expérience oyo alekisi na mokili ya tata Nzambe tokoyeba na nkolo toi les questions la moni Satan. Mais le temps pour moi de rentrer à la régie, on va prendre un élément, on va souffler avec cet élément et on se retrouve tout juste après. Ok, là nous sommes déjà de retour sur ces plateaux avec la princesse de l'Éternel. Je reçois pour vous le pasteur Arthur. Le pasteur Arthur a un témoignage puissant, un témoignage qui va édifier les enfants de Dieu, je pense bien. Parce que là, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a fait du bien. Et puis, il faut que je sois davantage. Alors, je vais na binoma bien Nzambe za okusiwe parce que abatibe ayo kumisa Nzambe na mambo ya témoignage ya vie na ye mabe Nzambe za biyo bomba ya ye yo bomba ya Nzambe sali la bolamu otibe makama na nkolo bomba mais il y a des gens ada asombi lamba
qu'on l'appelle ici. Alors, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Pour ne pas rester stationné, j'ai dit shalom, bonjour, bonsoir, Pasteur Arthur. Bonjour la princesse. Merci beaucoup, Pasteur. Bonne santé. Santé bien, et Nzambe azopesa biso vie yene mutu asoki biso surtout kutana lelo na bandeko ebele oyo bazolanda biso na nzela ya émission ya lelo. Merci Liloba mpona bandeko balandi bazolanda biso sikoyo. Oui, nazosenga bango balanda biso parce que témoignage oyo eza vrai, eza une histoire d'une réalité ya famille moko oyo bazaki lobi aveuglé mais lelo na nzela ya liloba na nzambe ndepesi biso makasi tolobaka ntango nini tolobaka ntango tomonaka loboko ya nzambe komonisa soki loboko ya nzambe esali nde etindaka chrétien aloba makambo nzambe asali soki omoninga lelo na ye na témoignage oyo c'est parce que il y avait quelque chose oyo elekaki lobi mais lelo ezosalema te nazopesa ngo oyo permettre yo moto ozolandanga peut-être okose retrouver la même citation au biso ozalaki nango lobi et lelo ose retrouver la même citation on comprendre comment faire pour s'en sortir parce que la voie de sortie s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, voilà, merci Pasteur Arthur. La voie de sortie, la voie de la délivrance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur Arthur, oui, c'est notre Jésus-Christ mon sauveur. Merci. Jésus-Christ mon sauveur parce que Yesu abandi kobatela nazala bébé nazala makasa komi bundela te ya bana déjà kobundela nga tango olanda témoignage dès le début nango okoya comprendre pourquoi na bengi Jésus-Christ mon sauveur. Première partie nango pasteur Titozo Kai. Première partie nango ezaboli. Je suis né dans une famille normale où il y avait un père et une mère. Seulement papa azaki polygame, azaki na 4 femmes. Et condition ya kobota bananga ndezosala débit ya témoignage na biso landa bien maman nanga azalaki la plus jeune de toutes les femmes oyo papa azwaki azalaki papa bani na âge ya 14 ans et maman nanga botima na âge ya 14 ans et ntango abali ye papa azalaki déjà na basa mikolo oyo bana ya liboso ya papa bazalaki mikolo ya mama et esalaki mama akomi na zemi ya un certain inconnu et c'est moi l'école bazaki na zamba na village là autour il y a village où les akimaki et village natal na biso to benga mo makanza na ces place oyo bible nyoso to tanga ba ma bible na lingala ya makanza vous avez le village le village de ba ma bible et ba comment on a lingala ya mboka ok voilà ce que wana ne village ça fait place makanza te makanza za na du côté à maman. Ok. Donc, biso ce qu'on a village natal na biso wana eza na place où batu bafandaka na kati ya baile oyo na lingala tobenga ngo esanga dans la bisanga wana mutu asali mo ndako na ye otototu ezaka banzete na mai e mama to akomi prête ya kobota bazalaki oblige ya kolongwa na ye na ile wana mpo bamema ye na makanza makanza eza centre ya monene hôpital ya monene ya bamasere ezalaki kuna bamindele bazalaki kuna babandaki soki okomema mama kuna ntango bamema ye kuna esalaki mama boti na nzela kobota boti na nzela bien aimé dans le Seigneur soki nzambe ayebaki Jérémie alobi na Jérémie je te connaissais que tu étais encore dans le ventre de ta mère eza lokola baka ya biso baoyo ntango boti na botami bazokende na mama bakomi na mama na hôpital baprésente mwana mamunga balobi koboye na eza ebembi bozobembela bino bokende kuna boswaki bondimi totia ye na place ya malili bongo boya kozwa ye lobi papa asengaki mwana apesi ordre bakende obongisa esika mpo bakende obenge benge asa tu na kati yo te tozonano est ce que na époque wana bamanke ezalaki na époque na yo na 6 ans na bobebe na yo bamanke na mboka ezalaki na bavillage te bon parler de la manque eza manière ya kolobela parce que na ntan wana bazali kosalela système ya koambome bacor na forme oyo
Vous comprenez? Dans ce que nous avons, c'est qui va garder, c'est la vie qui va embaumer quoi, pour ça quelques 2 jours, 2 journées pour retirer. Mais papa Zuko a quel numéro et pas là, papa si ordre, papa Missa va bisika pour calabana de la mission de Montalaka, va mettre la calawa à qui tu crois là, on va passer ordre, va Missa déjà pour bambaye l'accord. Et pour que l'homme va et pour ça que tant que tu na lupa et sika oyo babomisa ki makambo ala nyonso ngala na muki na bandi kolela et na bola mukana ngala bandi kolela bazongi na mbangu l'hôpital nde babandi kosala ce qu'on fait à tout enfant batie babali mutolu soki mpe basala nini soki batonga babeti et l'histoire que je te donne oyo nazobiso eza vrai parce que moto abetelanga lisolo eza mamo akotinga et soki nabengi yo lelo aobeteloka lisolo wana na ndenge ezali mais na ntango nalamuki je ne savais pas que na kati ya réalité ya famille na biso bondoki ezalaki et na kati ya bondoki wana ezaka bondoki ya kota papa bondoki ya kota papa nde na kopesa yo yango na phase ya premier démarche nanga maintenant to okutana na deuxième phase na kobetolo bondoki ya kota mama parce que na flash oyo yango esiko vandi wana mon grand-père oyo abotaki mama azali kolobisa bikeko yo noko vanda na famille na bino mpe kozala ndenge wana réalité nango ekozala ndenge wana bakoko no basala bamakambo moko boye oyo lelo conséquence nango bino bana oyo bozalaka te bozosibir et c'est ce que moi j'ai vécu ekosala ke nakoli papa ye nanga kisasa parce que j'étais recherché likambo babandaki kolukelanga nayebi yango te mais peut-être ekozala étoile nanga ntango mosusu likambo baolukanga maser ntango oyokanga a yo yebi likambo baolukela te na famille okomprenaka te mabe nyonso ya famille to pasi nyonso ekomelaka yo yaka te pasi oyo ezokomela eza par rapport ya eloko nzambe atia kati na yo eloko wana nde ezomemela bitumba yango nde ememela ye na bitumba e ntango bayelanga na kinshasa toye tovandi nakoli nakomaki na 6 ans et na 6 ans wana papa décida bino mwana fa bana classe mais avant bana classe toke na village tala ndenge sata nasalaka sata azala makambo mi asalaka bakomemo place bondoki ezali mpo balakisa ndenge nini bondoki ezali pour que lobi ntango boavie yango ozala initie parce que soki batikanga nga na bana classe na kisasa awa makambo nyonso naoye biso lelo na nga nakutaka na nga nango te bameminga kuna tokomi mais parce que na kati yo te eza na bafamille mosusu kino lelo mosusu baza meme na bamboka bapaya kuna na bamboka mindele likambo nde nyonso bakenda otetangoka na famille ye likambo wana azwaki na mobali na ye ekoya kinshasa eleki mboka makambo nyonso ekenda osukaka na mboka problème na bango famille il faut babenga koko moko azala na mboka oyo makambo wana nti lelo eza ntango tokomi na modernisation oui eza makasi bafamille ebele bazovivre na bajour wana bazovivre na bajour wana epuis baza kovivre mingi na pouvoir oyo tozobenga lelo le pouvoir astral le pouvoir coutumier yango nde moto ezoregne bafamille ebele e na kati ya famille na biso pouvoir astral na biso evandaki na ngando wana aza pouvoir astral mais bato nyonso oyo basalelaka ngando basalelaka nguma na équateur ce sont les pauvres. Pourquoi dans la pauvreté à kokende boye bapese biloko ntango aboya c'est pour les femmes c'est pour la bière c'est pour la joie de ce monde et la finalité là il se retrouve à dans eloko te soki na memio d'abord na dépenser na soki papa na kufa tika le pao ya soma na maboko na été c'est trop grave mais soko baye plus mbongo le papa wana zalaka na mo o bana koloba ke ya ko kufa mita wana te ya wana na biso moto zolanda na témoignage oyo landanga bien peut-être na kati ya famille na bino babiloko wana ezali bokoza na kolia bamosusu bana mbongo wana basimbisa ye sani wana nde ekotela ye mbongo bamosusu bana ngote bamosusu bana bangando bamosusu bana banguma bamosusu bana na bakongo kolia na bakongo epai ya bolongo eza mingi bautilisaka nguma chez nous à l'équateur là-bas la plupart utilisent des animaux ngubu na ngano bato bautilisaka ngubu ce sont des ravisseurs bazalaka fort riche
mais suka na ngo richesse na ngo eutaka de bas et de haut en bas. Tandis que biso bato wana Yesu Christ, nous commençons de bas jusqu'en haut. Il relève de la poussière. Oui, na kati na tena na kutuna. Tena ngaki na tunaona msasi na kati yo Maluma. Merci. Parlant na tuna, pourquoi passer au bout à beaucoup de qui na oyo bazana nguma nanga na oyo bazana kodi ba oyo bazana mais anda ko Moïse beta makutana na nzamba zani na nzete nzamba itizaki tuna kiozana ni na maboko na yo nzete wana nzambe amongola ki makamu nzete ko kabona mai kodi ape mtuso azana mzamba biloko ya kuti Moïse azokile mtuso nzete wana na ndamu ya Pharaon là azaki na kutana na nzambe te parce que pourquoi bien on peut ya boko. Oui, tu vois, beaucoup de gens ont raison. Beaucoup de gens ont dit. Ils ont deux phrases dans le quantité. Beaucoup, ils ont dit. Ils ont dit, moko embelli. Mais n'est pas que l'on mateka. Parce que quand on a un témoignage, nous devons comprendre que beaucoup, ils ont dit. Bondoki ya bakoko na biso za babantu. Yeba bien, tout ça babantu. Et pour ça, la na kati wana tango bapesaka biso bozwi na bango bareklamaka makila baliaka bato baliaka misu na bato bapesa bambongo mais na nzela bambongo bango bapesi yo ozosalela bango bazorekipere bato ntongo bato baorekipere elongo ezobima kuna mpo yoza na kodia mpo yoza na ngubu yo nde moto oza koetikisa elongo ezobima kuna ezaka elongi na yo e nga ntango nakomaki na 6 ans papa memina na village. Tous les gens ont un témoignage. Ok. Tant papa me mis dans le village, na commis, il y a comme tout autre enfant. Na coûté le grand frère. Na épisode et pas papa na 21e. Et pas la maman na ça, moi na muso. Na 21e, c'est la veut dire bah yaya mikolo. O baza mikolo le kanga bazali. Maintenant tant na commis wana na sa spécialité. Mais en Dieu j'étais spécial. Nenge bandeko baolanda biso ezala motu baolanda aza spécial mpo na nzambe mais mpo na bato aza spécialité parceke bato bazomona quelque chose na kati na yo papa koti peshe abandi kosala mosala ya peshe nga mpe na ovai na nga nayebi ke toye village toza na kati ya village ekomita ya rentrée scolaire il a fallu tozonga Kisasa comme le monde des ténèbres est trop malin. Et pour ça, que ça na tangi na village. Na kotanga na village, j'étais intelligent. Parce que la première, papa leki na ngai wana mukolo ya école. Atali habité moi na zama na première te botia na deuxième. Batali capacité déjà habita moi na deuxième te botia na troisième. Papa réclame mais comment moi na batali na nté. Ayebi pena ngokoma te yozo matisa matie ba classe bondengeli. Ya habité mon azama yeli makasi abomina ba classe wana sete na bandi kotanga na maboko na ye na tangi et pour ça que année 6 na suka ya année papa sali ba projet ya mona biso mto sala ba projet beta ba masolo na batu nyoso sozo sala ni kamuno bandi sana na motema partager ya mona nzambe ko partager mona mutu nyoso te po muto yozo betela bisolo oyebele mo pena motema na ite papa partager bisolo wana na papa leki ko le ko la bimona oyo mulezo ya kuna tozo mani Kisasa akilita na Kisasa papa leki sali bien ke ayoki mutema mabe ayesi papa teke na ayoki mutema mabe abombi akoka na kati na ye bien bezala bato mosusu mama tifani azovivre na kati ya vi na ye moto ayokela ye mutema mabe c'est parce que abeta lisolo ya projet ya vi na ye na mutu nyonso likambo mpe na esalami te mais ayebisi mutu yo yebi projet nini omonde etene bazoprépare mpo na yo papa ayebaki te état spirituel d'abord ya papa leki na nga ayebaki te ke papa leki na nga na ye papa leki azalaki na expérience sorcellerie makasi koleka ye ayebaki eloko wana te ntango alobi bongo toye kovanda tovandi un certain matin tolamuka tozalaki na tiako na biso
Chakwana zaki na ndako na ye ndenge bachaku nyonso bazalaka ekosalaka na ntongo wana papa na mama baswana ndenge yo na mobali boswanaka to yo na mwasi no boswanaka koswana wana ezalaki ya pamba te. Laisse-moi t'informer ma soeur, ezalaki ya pamba te, c'était le diable ayaki koluka porte d'entrée. Ntango baswani na nsima ya koswana na bango eleki ya peuple quelques minutes après chakuna ndako na ye kuna bandi kopumbwa apumbwa lokola ezalaki ndako moyaki meza te akwei na kati son coup kingo na ye batordre yango emuntu na ye awa o tobengaka biso na lingala ya likosi etuti mokongo ya chaku wana. Ntango etuti mokongo ya chaku après quelques minutes papa vandaki na kiti aza koanalyse chaku wana kufi ndenge nini. Namonika papa telemi azalaki na kombo moko boye na maboko na ye oyo biso bangala tobengaka monzanza bakoba bakongo baserva nango kobengana banzinzi asimbi yango mbala mo batelemi otelema telemi ake na direction ya libongo ya fleur batelemi boye azotala amoni ngando afongoli munoko alobi na ngando wana biso na mai eloko ya kolia awa eza te ngando wana azongi na mai. Après quelques minutes yango pasteur Arthur na culture peut-être fond parce que ils sont à témoigner les amis tout na ko bisika ba ngani ba mimaki soto za kité voilà photo tout na kama to ngando na mtu ba mo sola oui mtu akosola la nyama mtu akosola la nzete pourquoi pas na ndenge ni tokei tangu ye mtu na solo na certain humain ayebi kutu Yesu te ayebi Yesu te tokei exemple les bibliques Daniel azaki na balio na libulu ya Nabucodonosor avandaki na balio abandaki kosolola na bango azaki na pouvoir oyo tozobenga ngo le pouvoir divin. Papa na nga azosolola na ngando na pouvoir astral pouvoir coutumier po azalaki ngando na bango ya famille ngando wana azotosa ye amati famille a combien plus biso bato tosalela nzambe bademo baoyela biso na ndako toza kotorité ya kobinga na bango elingi kolobaki soki papa na ngai azalaki na pouvoir ya koloba na ngando liloba lelo likambo nyonso ekoya na vi na ngai to ekoya na vi na yo moto olanda ngai si tu es réellement un enfant de Dieu oza na makoki ya kobenga na ye oza na pouvoir wana na napesi yo yango c'est Jésus Christ. Bible elobi à mon nom vous chasserez les démons. Si on dit à mon nom vous chasserez les démons, il a utilisé le nom de Jésus. Il y a le mika que le nom de Awa exact dans notre dossier. Azana Yesu te, azana le moté spécial. On a été dans tika mwana na ye, na ye ka lokola papa na. Mais ngale lo na lo bado na sana Yesu. Ba démon na yondo zoye ba pouvoir oyo zana moté. C'est parce que papa il a du pouvoir à zana. Oui, maman. Aïe, le pouvoir, voilà que non. N'a pouvoir, son avis dans l'anneau, il m'a dit à Osani. À Rolia, le roi, le mec, il a raison, la main, il a l'eau, Kasagi. À Zoni, la main. Et j'ai dit à quelqu'un, à Zolandanga, à Zolanda témoignage, Yokanga. Ma cambo, ils ont tourmenté, ils ont saigné à Ola, c'est Jésus. Jésus a ça, n'a rien à boire, toi, Jésus a ça, à boire, toi, la manifestation, qui ma soeur. Jésus a ça, à boire, il ne se manifeste pas. Mais lorsqu'il se réveille, il va se manifester. Et lorsqu'il va se manifester par esprit nyonso, aux autres menteurs, ils sont prêts et c'est terre. Et que c'est terre comment il faut pouvoir et la personne qui habite en toi. Tant que papa n'a pas s'adresser dans l'anneau, aïeba qui c'était par quel pouvoir, par quel moyen abandonner qu'on s'adresser dans lui. Et le long quand on fait sa témoignage, à qui je me suis confié. Je me suis confié à la personne qui est capable de se manifester. Un Dieu qui ne se manifeste pas, c'est un Dieu silencieux. Mais lorsqu'il parle dignement, ces choses-là ne manquent pas d'arriver. Dans la Sakina Pongia, le Bakelote, dans la Télémakia, le bébé, silence. De la même manière que je te parle, mon frère, ma soeur, Yom Tozo Nanga, Tika ba événement noir, ba démon no so ba automate yo, ba sorcier no so ba za ko amputer vie
na yo bandoki nyonso bazokontrole vi na yo parce que bandoki ya famille na nga bayedaki esika nazalaki bayaki mpo bazwanga. Mais comme Jésus m'avait prédestiné akokaki kotikanga te, il a utilisé l'un d'eux pour arracher nga lokola utilisaki Ruben pour arracher Joseph na maboko ya bandeko na ye. Bien aimé, yeba yango lelo soko oza na Yesu tu as le pouvoir. Amen. Et au salimaki après quelques minutes je suis tombé malade. Il s'agit de quelle maladie, maman? Papa yozo landanga malade wana na idite na pesa ngo kongo na benga ngo buka kingo na bela buka ya kingo buka wana banana komi boye na tika komona mona nzoto mututi. Mama Tiffany kingo na nga ozo mona et se tourne na lokola soso mona soko komi soso obombalusi mutu na yeboyi kingo se tourne même si mona ko sala muti pour ça normal. Because nanga oyo zomona oyo et tout type penza à l'épaule. Or c'est impossible pour un homme oyo kingo na ye et c'est top et puis because na ye et tout type à vivre. Ce qui n'a vivaki c'est parce que Dieu avait un plan pour ma vie. Ce qui n'a vivaki c'est parce que j'étais prédestiné par Dieu. Yoka bakema munga lobi wana za makamna eti. Yoka le so mama peut-être yoko ke na kutana docteur iso wana za makamna eti. Okene ko kutana mutu moko ya iso wana za makamna eti. Tamba memina na ndako nganga wana abatela pendant 3 mois. Yoka makamna eti sa papa ngai. Alobi na papa na makambo oyo ezaka na kolu ngai. C'est la veine de l'obéli mususu alobika l'obéli à docteur. Oyo ezama kamunangate. Quand tout le monde demande abandon pour ton sujet, nananga bien. Yoka makamono ebisayo. Quand tout le monde demande l'abandon pour ton sujet, yeba ke ezana mutu moko aza prêt à recevoir yo lelo. Mutu aza prêt à recevoir yo lelo, c'est ton créateur. Nazo bisapa na nzambe yo mutu tunanga otunaka na bota na famille boye pona nini mama na ngabo pona nini nzamba sanga muyanza sanga mundibwa sanga mutu ekolo boye problème na yeza na mutu akota yo tena ekolo yo botama mais problème na yeza ni nani asala kiyo pendant ce temps là dans mon ignorance na ndakwanganga na yebi nzambe te nzamba bana protéger nga pasteur nzamba zo protéger yo to moni maladi obeli kokani maladi oyo chakula bino abelaki chakula bino bima mo kuta chakula kingo ko yobe après quelques minutes yobe kingo comment on va balancer en peping ngana déjà ngana ke kwa zakina elo ko liate falo bikati. Oui, normalement chakou azani ya mako papa de la kingi ba annoncer ki na papa na la que tu as un événement noir résoudre tant atali amoni événement noir soki mokili lelo bando ki lelo bazo préparer les kambo ba sali la mise en garde ba kedisio oh biso to banza Bible lobby un peuple sans révélation et un peuple sans frein. Cela veut dire dans baye ici et bongo ba annoncer liwa ya chaku normalement ezalaki liwa na lai ndenge chaku akufaki ndenge pe sengelaki na sala nini na kufa kaka na même formule wana maintenant na kufa na même formule te pona nini parce que ndeke azani ya maolo nzambe atai atambola na dimension kona ba te Mama Tiffany ndeke azala na likolo okobo manzoto okoiko boto lelo komoko gloire à Dieu penser yelinga ba ndeko ya Joseph bazaki Joseph ni bazaki ethnique bateki epa ya ba Ismaélite mais bazaki bandoto na ete bazaki eloko ezaki kati na ete. Qu'est-ce que Dieu protège dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est le destin qu'il a. Ndelo nzamba protégeaka. Et quand nous avons comparé les deux choses, nous avons dit que non, Dieu m'a aimé. Ndenge nzamba linga akoli ngape yo. Nzamba linga kingai. Ya mwana boya kina kufa ndenge cha kwa kufaki. Et na bakisi l'écriture lobi, vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes. Na kwa kufa na tawana te parce que Dieu dans sa
préséance ayebaki dans mosali na ye. Dans sa préséance ayebaki un jour ngai mpona te ya yo sango malamu nalakisa yo ke Yesu nde mobikisi, Yesu akangolaka bato, yo ozokende epai ya banganga balelo baopeso te. Tuna nga na oyebisa yo, je suis le fils d'un chef coutumier, na koyebisa yo ke eloko moko eza te na bokoko ya mboka na bino. Okozala wana ozokanisa ke no ndenge na poto na bien olambi bobenga ngo soki shawama biso akolia fufu na Thompson, mais bino kuna bolia shawama, mais yeba ke sima ya kolia shawama ozala droit ola, ozala droit ozala bien. Mais quand le monde spirituel te poursuit, bien aimé dans le Seigneur, il faut aussi l'intervention spirituelle. Et cette intervention spirituelle est dans le monde supérieur contre le monde inférieur. Et le monde inférieur, c'est le monde des démons. Le monde supérieur, c'est le monde du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans na beli maladi wana bakena ngana ndaku ya nganga nganga wana zaki incompétent ya kobikisana akoka kobikisana te nalingi parti oyo tokosukisa mo awa. Qu'est-ce qui s'est passé après 3 mois Merci. Qu'est-ce qui s'est passé après 3 mois au passé à Sali au Lembani minga ni balibana maladi na nganga pe nganga ya medical de nganga kisi soloka na nganga bien nganga fati nganga soloka alemani ko bikisa mais to ka bikela kela nini oyo nganga na bichele ni na salaki pour que attendre na kibondo kinaye abikisa muntu maladi ya bukabuka ya kingo. Merci le bien pasteur Arthur Yimoro. Pour aujourd'hui, je pense que tout est virgule. Pasteur Arthur numéro na yobi mon final pour la première partie. Oui, numéro là Robert Nango na Facebook ezaka okomi Arthur Samuel en un mot okomi Ewango na suka. Wana ozunga na Facebook okomi plus 043 081 plus 243 plus 243 plus 243 89 74 68 047. Wana kobenga biso na WhatsApp tozali ozwa biso facilement. Donc pona biloba ya suka ndenge la princesse alobi naza ko exhorter au place ozali oluka Yesu solo. Exhortation nazo peso ya wana luka Yesu solo oya kokota makambo na yo. Et puis linga olanda témoignage tina suka nzamba kopesa biso ta na la princesse Tiffany toko si c'est le témoignage na mobimba nango. Et puis ton l'action, qu'est-ce qui s'est passé après Ndakwamona? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour ngam to na ngai na kufana âge ya 6 ans? Merci beaucoup, Pasteur Dieu, que Dieu nous bénisse tous. Merci d'avoir été première partie. Panza solo, bêta, panza yango, partagé, commenter, benga, soki kolo, atire na moté mo benga, ou ben soenza macho moté benga te, wana itali kakayo, mais encourager na ba conseil, ba remarque na yo et ça bien. Quant à moi, je vous aime beaucoup. Mais le basuka la vie na yo, et ça va beaucoup ya Yesu Messia. C'est lui qui a le mot final. Il est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Mon tokoga na ye azate tokutani na deuxième épisode. Ciao. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe alona